Hello everyone, welcome back to the Anita Mavita show. Thank you so much everyone for coming back. Merci beaucoup na bien sunandenge bozongi susu liboso na ngai. I hope. J'espère que vous allez bien na bolima Nzambe. Biso api tozali bien de notre pen Nzamba lola azobatela. Soki ezali mbana liboso otala ngai kombo na ngai ezali Anita Mavita. Ba famille ndenge kaka to mesana ko senga please ko bosana te ko partager, ko bosana te ko liker. Pe soki nanu o s'abonner pour na esala malamu, and then click na notification bell na ngonga wana bozo komona wana cliquer na yango po soki total to sali ba video na biso sika ozalaka deja na temps. Ba famille na ngai na video lelo na yeto solo la, mais avant to kota na video na biso to solo eloko nini o na elibio na journal lelo na osenga na vie na ngai Gilles Anelka. Vie na ngai Gilles Anelka putu balobi ma darling brava système grand ndenge kindelaka partager et kosala biso malamu ma darling brava Jonathan Ngolo Djibril babitala yo déjà ya nanga moko ya nanga palais ya Jean-Paul des prix babi mobala lali wana ya yonde makambo. Merci pour na ba conseil na yo to bosanité beda pimbo la mannequin vrai chérie mifingili wa moke Ginette Milonga ya mami kia kilo ya batu ya kula boss Claude Kiaku mobali ya batu Claudia Kiaku. Ba famille na ngai na lingi lelo to solo la, na lingi lelo vraiment to solo la na yeto so na bino likambo ya ndeko na biso ya musicien na biso na kombo ya Fabregas azamwa na mboka. Pourquoi pas to lobela pe na Fabregas awa na Anita Mavita show. Moi analyse et rosala pe bien talara kaka. Ba famille toyoki et puis toyoki lindeko na biso Fabregas mawa na eloko oyo ekutaneli eloko ekutaneli Fabregas bison toyebi Fabregas ayaki ndenge ba mission so bayaki aya ko beta ndulene ndenge kaka esalaka batukutu basombaki ba former ndenge zalaka batu basomba ba former ba uteki ba mboka na mboka partout ba vrai job ba lekaki na ba salon ba vrai job musu ba lekaki na salon a Serotine Ndundu na West Green Road balobi Serotine Ndundu nde makambo kuna na salon Serotine so na kota te so kwa fojo babi poto ndimo za vrai job fokota na salon ne potan ba mi a cosinité de mesure ta ba kota na salon Serotine Ndundu tant ba bimara otalie penabwe otalie defo penabwe opesi Nzambe merci opesi Serotine Ndundu merci babi ba vrai job bo le kana salon Serotine Ndundu ego sala malamu kuna nde makambo babi Serotine Ndundu mobali ya batu ya Betty vrai chérie na pesi ba gros bisous belé na ba ya nyoso ya couloir na Tottenham na bossa ne binote vient na nga palais Bing Ching monoko ya Moïse babi so de moto TV nde makambo bo s'abonner na YouTube ya vient na nga Bing Ching e kosala malamu. Ba famille na ngai to kotala lisolo na biso ndenge zalara bino boyebika toza ba congolais mo libanga esalara moi bien kwa tongo opportunité pesami pourquoi pas. Ba famille toyoki limawa ndenge ndeko na biso na kombo ya Fabregas musicien na biso tolela oya sepelisaka biso oya binisa biso toyebi ayaki na ba musicien ndenge zalaka ba musicien na ye bakimi ba danseuse bakimi mais ezalaki na ndeko moko ye azaki kidiba alalaki pongi baninga bakimi ya tikalaki na kotiela bino video mo naza nango ya ndeko moko asalaki mwa live na ye atie mo ba image moko boye azoko expliquer makambo yango ndenge elekelaki na kotika bino bolanda nanu video oyo avant to continuer. Ndenge ba musicien ya Fabregas après concert na bango lobi na Lyon tala ndenge ba musicien bakimi ba musicien depuis des danseuses na bakimaki bazaki na sécurité batia ba onda sécurité déjà bakengela ba na hôtel muta bimati ba beti pe concert ba musicien que mutu na mutu akina relation na ye ayebisi de abo beta na ndule ba beti concert lobi tala likambo ekomeli Fabregas
ba musicien après concert ba koti pe na ba chambre bien Fabregas pe akepe kolala ba mettre ba tikali na porte ya hôtel. Mais comme ezaki na deuxième niveau o bota vidéo wana ba sauter fenêtre na deuxième niveau ba sauter musicien moko tu téléphone ekoi o bozo mona wana ba ke lokota wana eza téléphone na musicien moko téléphone na ekoi bango nyonso bakimi okanisa bayokanaki eloko ekamisa watu na drummer na ye na drummer akimi chef d'orchestre akimi sikoyo mutu atikali musicien moko animateur moko shomi après concert azaki fatigué pongi ne mutu sikoyo ememaki ye ta pongi ememi ye baninga bakimi na se ya pongi ye atikali dona ndenge mikili ebimi lokola kidiba comment yozo faisait oyebi te après ndule fo bendana yozo mema muta mona poto na décembre poto ba décorer na décembre mais azonga te papa muta moni poto bongo ne couleur poto na décembre esanga na hiver nande ba décorer mboka ya azonga kisasa ba musicien nyonso bakimi bon na ebité Fabregas ça osala ndenge nini na shomi est-ce que akoyokele mawa yo petikala ou bien akozongise kisasa to ebité ba sauter fenêtre na deuxième niveau tout la ici ya zaza tout la ici ba mise ba tiepoa ba famille na ngai j'espère que botali ndenge ndeko mobali wana ameki ko expliquer makambo nini o elekaki na Mike Mosisi my darling brother wana masa na ngai ya Mike Mosisi I love you so much tala yo continue na ko supporter et osala malamu ba famille na ngai toyoki batu nyonso tu pena ndenge ba lobby ba condamner ba musicien wana ba danseuse wana ndenge ba kimi oui c'est vrai ça eza mabe ezali mabe awa na nita mavita show pe toye kolobela ngo vraiment ezali mabe na ndenge ba musicien wana bakimi talaka kaka muninga abimiseki bambongo na ye ou bien producteur ou bien loko boye na ba effort oya salaki po amema ba musicien awa na Europe baya ko beta en tout cas esali pasi makasi ezokisi motema mwana mobala batu ayoki mawa oui eza solo. Mais si ko ba famille na ngai na kolingana lobelo ko moko oyebi so pe totali bien bato yo ba bénéficiaka bien bato pe na ba dondwaka ou bien bato pe na ba liaka bien na kata monde wana eza bango moko ba patron na bango moko ba patron na bande ba liaka bien soko tali vie ya faire ndenge le kaka otali vie ya héritier otali vie ya Fali otali vie ya yemoko Fabregas otali vie ya bango moko ba leader na bango nde ba vivraka bazara na mbongo bana bandaku bana ba voiture bien mais ba musicien na bango ba danseuse na bango na bato bazara na sima betaka ba drum ba bla 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 vie na bango ba shwagola eli obe ba vie na bango ezara mo ba difficulté mo boye ya mo mukie yango monaka ke sala ke soko opportunité pese moto ya poto bato bakimaka. Oui, et sali pasi, ndenge bakimi Fabregas eza bien te. Eza bien te pour muninga pesi bino confiance. Amemi bino na poto boye musala, boye ko travailler, boye ko beta conseil, fallait bozonga, fallait pas botika la na poto, bo pesa ki confiance. Donc bo sala na ba réunion, avant boya poto, bo sala na ba réunion, boyo kanino presi ya solo penande na za boye na rozonga. Mais bozonga raté, bo suka ka bo kimara na poto. En tout cas, esali pasi. Mais pour ngai ananita ma vita choto koloba, eza nangwe loko sikate, eze loko moko boete, soki ndenge ni ite. Po marambo e banda des prix. Vienne biso kin keste kutu kala, ye pa yaka na poto azonga maboko pamba, ba musicien nyonso ba kimaye azonge loko te. Na série pe ba héritier ba banda ki, eza na bato pe ba kima bazali. Na série pe o ba wera bango moko pe ba Fali ba wera ba jibe ba nani batu pe bazali o bakimaki donc eza nango maramba sikate oyo batu ba okima donc Fabregas koto zalinde ko mobali courage oza mobala lela te bakati yo maboko te eza souci po de eso salaki mwa timi na yo ozalaki na ba musicien na yo mais désolé bakimi yo mais loko eza naka papa kanga motema kolela te courage
na ba fan na yo na ba fanatique na bozaka poser bozaka courage zonga kin kende luka ba mise misusu bandela masolo na yo siko ya komona na moni video moko boye bato bazo menacer garçon mo balobi ke yeli mtakimisi ba musicien na ba danseuse ya Fabregas ba famille to bosa ke to na Europe bino bo menacer mutu bozo filmer est-ce que bozana épreuve bozana évidence o ezolakisa ke yene mutu akimisi bango bolobaka na bindenge na biso bakongolais ndenge tokendela nango makambo bozo menacer et puis bato mosusu mpe bozo filmer makambo ngo yango tozolobaka awa na Anita Mavita Show. Pourquoi eloko nyonso kaka fo bo filmer bozo menacer mutu mais bozo filmer et bon ce qu'on ndenge aza bongo soka ayebi loi amemi bino na côte aki ofunda bino bevidence na bino yango na bilongo na bino ezomonana bilong na bino yango ezomona ke bozali ko menacer ye. Oui, eza pasi Fabregas a peut-être acheki ba mbongo na ye acheki ba énergie na ye asali mekambo na ye ayena ba na poto bakimi. Oui, eza pasi mais siko sobe to bito landela bien ba famille bande kona bakimi po na sentiment te peut-être ba msunde bazana bazali kutata na bula okima te bato ba yeko kutana bon peut-être ba camarade na bango peut-être ba fanatique na bango peut-être ba réaction na bango ba bisi bango bo fongola misu bo komi déjà na Europe na minute biso to yebeza facilité po ba pesa o visa soko zi visa faut komisa nzambe makasi donc ndenge za bwana bozonga sauter peut-être bango moko na kati mitema na bango place bazalaki na bango na idée bakima te mais na ba conseil bato bapesi bango na ba advice bato bapesi bango bandeko bonyati mikili bozonga sauter peut-être opportunité o ekopesa melabino sauter yango ni bandeko wana bakimi pona nini pona pasi botala mboka na biso Kongo ndenge ezali ba famille botala mboka na biso Kongo ndenge ezali bango mo bana kini balobara moto zepela metozi kate moto epelaka na oka na Kongo mais malgré ça bazika na bango te moto epelaka na Kongo malgré ça bazika na bango te mais moto epelaka na ngo kaka na Kongo. Est-ce que na okosa est-ce que na zokosa botu na bato ba uti Kongo baye est-ce que na zokosa Kongo moto zepela bezo pelate. So bande kona biso ba komiti na niveau ya okima ba raisonner 1000 fois batali sima batali liboso malgré ça le yoso ba décider ba zonga et si le porte ba rater opportunité oyo Fabregas va pesa bango nini ba zo rapé salaire à malonga te ndenge bazawana bazwa salaire à malonga te peut-être ba vivre na mabanga ne ba yemba ba ne ba boaka ka ba tuyanga ba vivre na ngobongo surtout to batasima koloba te babwaka batute ba pesa bango nini ba danseuse babwaka batute ba pesa bango ka marque mo baza ba chérie ndenge zala kaka ba pesa na gauche yo pe fozong sa na droite peut-être na sens na bana basi bazulango bana basi babwaka batute ba liaka penate ata to bango ba leader na ba futa ba mbonga malonga te siko boye bisanga na passion na Kongo ezali bazu opportunité kasi ba osala ni ba okimate. Mais bino mo be ba leader na biso ba ministère na biso na pesa bozali boyebi te ke tant boyaka bato na poto ezara 50% on a risque ba okima boye ba te bocha eloko na mutu na bino te donc nde to ke na bato yo donc to na risque ko perdre bango soko zongi na bango nyoso tu yo za pena na chance ke pena yo ozalaki soki te o end up ya kozonga na 2 personnes na Congo ou bien kozonga na 3 personnes na Congo okebi te kozonga pe yo moko na Congo batika nyonso na poto baokima pona esengo te baokima pona souffrance ya mboka na biso mboka mobimba classe ezate misala malonga ezate siko baosala nini ndeti bato misusu bakanaka te na vie na bango bakoma badanseuse bato misusu bakanaka te na vie na bango bakoma bamise bayekaka na monde wana mpona pasi bayebi ke na monde oyo nakobanda omonana na ba $100 na journée na monde oyo nakokuta pe na vrai joe na monde oyo nakokuta na mobali moko boye na monde oyo nakobima pe na sere moko boye aza na balar eloko bamisusu bayelaka yango wana bamisusu bayela yango teke eza penake vision na ye eza penake mosalo ya lingasa na vie bamisusu eza bongo te bamisusu bayakaka mpona pasi yango
yango moni ememi na monde wana surtout ba fait bele baza ba danseuse wana ba sala ngoka po mona ke na eloko sa te na vie na osala nini na otanga te na osala te libala pe malonga ezate c'est bien qu'on ait kota na monde ya musique po kuna na moi chance moi mke sur 100% na cause na 50% ya chance ya okende poto ou bien na cause na 50% ya chance ya kozwa vie ya ngome bandeko na biso bakenda kota na monde wana. Oui, to condamné bango pourquoi bokimi eza bien te moninga sebe forne oui eza mabe eza vraiment mabe 100% eza mabe maramba sali ya kokima ya kopesa moninga passe na be effort nyonso asali po boya poto eza pasi mais siko to ana choite atanga pende ko nanga zaki wana olobane ka kime na kosa te songa pende ko nanga zaki wana olobane papa mama kima o eza opportunité yango pesa melio peut-être bozwa sous chance yo yate peut-être bozwa sous chance o ya sous na poto te o kimi sande ko na yo to condamner bango te s'il te plaît ba famille to condamner bango te ke ba kimi basali mabe oui basali mabe mais ce totali na pembeni peut-être raisonner bien bandeko bazui vie bandeko bazui vie na carrière ya muziki carrière na bango esili surtout quand ba musicien carrière na bino esili donc ndenge za wana bino en plus ba musicien Fabrigas n'est-ce pas bien bayebani pena te baza bato babimi na bango sika bato bayebi bango pena te surtout quand ba na Europe awa ki musicien na bango esili nango na poto basani na poto vie échangée ba comme ce ko baluka vie na bango baluka batanga basala baswa bota babala vie ki musique pena n'est-ce pas bien esili na poto basani ba mise belé ba kima ba mise belé ya ba wera ba kima ya ba kofi ba kima ya ba jibe ba kima bazala mingi surtout kuna na Paris au moins na bango na ba gare du Nord ba tambola comme ça ba discussion ba gare du Nord o bosa na o yebe ko sutike o yenda zara mise ya wera yenda zara mise bwe tema ba misusu ba sutukela biloko poto ba lia na liboma ba koma minene moko ko linga te to bato ba linga ba garder taille mais bango ba sutukela biloko poto ba lia na tembe ba bebisa na bataille ba mise belé na musupi baza ana Londres ba kimaka ba kimaka ba orchestre na bango ba yaka na bango ana poto basala ani basala elo te basala na bango elo te elo nyama longa basalaka ou bien bakoma ko bobenga ngo isiki banzonzing bakoma so ko sala banzonzing mo bakei bakutana vie manora nzamba loyembo bayembi mo bo bakutana vie gode mapeza bayembi ou bien otokutana ni bake bayembi mais pena ndenge bazalaka pena na succès wana ndenge pena bando yemba kitoko wana bazala su bongo te yango na lobi bino ba misena bokimi à part bozi vie oui mais na carrière ya musique na bino esili carrière na bino esili boza sunde bondo yemba na Congo te nebi sabino eloko moko omoni pourquoi na zoloba carrière na bino esila ata bokota na banzonzing ata bokota na bino na banzonzing bokuta na bato mubo na poto bokomo yemba na bango na kidiba okuta na Peggy Kamba aoke na studio akesa bord na ye alobi kingandi ya ochanga poa okecha e poa ou bien okuta na ndeko moko boye ake ochao poa akecha poa omoni bandeko ba musicien oboza na Congo na o ba musicien boza na poto na esprit bien bino ba musicien Congo bo travailler à dire que ba musicien poto boyebi bino ba musicien Congo bo travailler makasi bo travailler pena hard bo travailler à dire ko leka ba musicien na biso a poto yango moni ba voix na bino bata Congo ezala kitoko boyemba bien na lobite ke ba misela biso apoto bomo na mabete ke boyemba mabete boyemba na bino bien mais bata Congo ba leki bino pourquoi na lobi ba leki bino bozana expliquer bino pourquoi na ba leki bino omoni ba misela Congo ba répétaka trop bazara na temps ya répétition bazara na temps ya kofongola voix na bango bazala kana temps pene ya ko répéter mais ba misela biso apoto misusu bazara na ba on a tenté pour nini asalaka fois kende kayu aza papa bana kata ndaku azala ba responsabilité belé na ba malili na ba biloko akolia na ba ope ba melaka alcool na ba ope ba melaka alcool to ba melaka ba jus trop biloko nyonso zo ko infecter bango bomoni pourquoi ba misela biso apoto ba yemba te lokola bino
omoni pourquoi bino boleki ba ministère na biso ya poto ba biloko wana ba ministère na biso ya poto ba répétaka par exemple ceux qui ezaka ke oye aroyemba ceux qui lobi ceux qui jouent na abandi ko répéter mais bino siko bata kongo bozala na bino eloko osala te bosala te bozala 24 hours bozala na bino na ndako wana bozala eloko osala te yango omoni Ernest Ovandi oyemba yemba na yo oke na toilette ozo yemba oke na simanda ozo yemba mais ba ministère na biso ya poto ba na tante ba ministère na biso ya poto asoka ake na garden ake na balcon na bandi ko yemba oganga voisine na ene bana ko bengele police a moi ndia comme na poma mutu mais bino ko bima mona na toilette okobima na simanda kwa batu otemi na balabala oyemba na mutu ope biso azate mutu ko seka yo azate mutu ko bate ko za problème biso na pote kendela bongo te bino na Congo ba ministère na biso ya Congo bozana eloko osala te pop musana bino yangwana bino musana bino ki oyemba na bino yangwana yango moni bwana temps ebela ko sa ba répétition ya ko répéter ya ko fungola ba voix de bolobara ya ko zokisa ba voix ya ko sala soki ba voix moni bo sala po bwana temps plein ya ko sala makambo wana mais ce que ba ministère na biso ya poto a mawa na lobite ke boyemba mabe pardon bomo nanga mabete vie ko de mapeza na opesa ka exemple na ebi ke yo yemba bien au travail nao vie na ngai manora nzambalo yembo na ebi ko yemba bien côté ya ba chrétien na ebi frère Aleka Songo ayemba très kitoko voix mo pena kitoko makasi Aleka Songo madali boava ayemba bien Peggy Kamba ayemba bien mais sikoyo ndenge ba misa kongo ba travail ba ndenge moko te na bino n'est-ce pas bien pour penser que bango bana makambo sala te vi na bango yangwana mais sikoyo bino bandeko na biso poto awa boza busy na bana ndena lobeli boso na bana ndaku misala ba kayu ba responsabilité belé botangisa bana okende ba rendez-vous okende boy yango moni bo travail à dire te surtout to ba ministère chrétien bango to lobate do ba ministère ya Fabregas obo po ba kimi ba juivi bandeko place bozali bozuvi moni ya mibali bozuvi ya basi pe bozuvi surtout ko ya basi nga na oloba soki nga ni tanaza bino na zo opportunité o naki danser on a tiki yango mbala moko naki danser zango atoko tezake longo na linga na osango sute na tiki yango ya basi bo concentré ka bato bazibino na bakendo bwa kisabino bokene bobwa kangunda boluka botanga boluka bosala ceux qui posent opportunité ko balo bote comme ça vino mama ba danser ebele ba kima lelo ba koma na vie ba continent monde wana te po ceux qui surtout ya basi so boye na loenge ya surtout ya basi so boye na loenge ko yeke onga danser za kingandi boye yaya bando ko beta beto partout kende o koma beta leka ba beta quoi soko ye na loenge wana lelo babengo na nganda oyo lobi babengo na nganda oyo bakoma beta leka donc fo boza maele soki boza na bandeko na bino bato bokimisisi bango bopesa bango conseil surtout ya basi baza poser ya mibali kutu aro end up na restaurant mo boye akia yembi buwa libérer mo ba 50 na ye mais bino basi jamo oke na club mo boye mbala mo batie musique ko mo bina et ya na sensité et ya bina valeur te anyway ya mibali ya na normal ba musicien ya na normal ake na ye na club mo ba ke na restaurant mo ba ke na place boye ba chelienze mo ko mo yemba ko mo bina neza normal mais bino basi oke na restaurant oke na club ba tie musique ko banjo bina so zande ko nga pardon na bana bina tika mam ko na zongisa na fundo pa Fabregas ba zongisa o ya basi bo concentrer bandeko bozi opportunité tra vie yango bozi vie bozi vie bo moni ndenga oza viser comme pasi pona ko za viser za pasi eza so facile ndenga za ki kale na logique te comme pasi ba mama tande bandeko na bise bele ba kufa banzela mai pona lokaka nzela poto yozi opportunité oyo Fabregas a memo na poto na ebi ke sa Fabregas pasi yes esa li pasi pena na linga o makasi Fabregas ngape na linga ngape na nga fanatique na yo mais siko limbisa show ya te na ebi ke sa li o pasi yo mtu de so telemisi orchestre no ba mise no mais esa la ke bakimi yo mais so totali na gauche totali na droite yaya
bakima avec raison bakimi po balingi bakima te bamsu bazana balinga na bango kima te ezaka bato bazaki entourage na bango peut-être ba fan na bango peut-être ba famille na bango ba camarade na bango ba connaissance na bango donc nde bayaki wana yebaka bayaki de na bula okima yo yebe na ote ne ezaba si ba solo la déjà babito tika ye abeta conseil na ye po esala quand même po to okima tala eloko o Fabregas bolani nende ko tukoloba babi na porte bataki ba sécurité siko ba sécurité bataki bazaki ba sécurité ba congolais ya bandibu ya bandenge nini sécurité nini obino botie na porte pour sécurité pena ke ba tcheli bino ba tcheke na porte po bango ba sauter na fenêtre ba sauter na window ba leki nzela ba kei ba okape kota sécurité mo kota fenêtre po ba bouleke akokima ceux que za ba congolais c'est que ba coopérer ceux que za bataki sécurité batile bino congolais c'est que ba coopérer yango moni babimi ba famille bandeko nanga basi bozi vie bozi vie bo sambriete bomoni na Europe bomoni na poto mutu soka baby CV na ye moko alingi po na poto mundele apesaka mutu nyonso opportunité ba famille mundele apesaka batu mutu nyonso to opportunité bato bomona bangana ba sambrier wana bazala ndie bayeba eloko balingi te na vie po bango moko balingi bango baponi vie na bango ezala bongo mundela pesa opportunité mutu nyonso tu classe otanga soko lingo tango kende nango ti wapi makasi na yo moko kaka musala okosala mama musala okosala classe okotanga traitement okozwa ba famille nanga nazoyebisa bino bozwi vie bozi vraiment vie ba opportunité ezebele na poto otanga na poto so lingo tango kende pena ti wapi yo kaka makasi na mayele na yo tana yo na poto osala musala nyonso tu na poto luko koza musala bazoba na poto ezala te musala nyonso osala se retrouver na mbongo lingi nzonzingi boy okutena vie nga vava son lokasa lolaka na pela mobala pembe mobala pembe vena nga vava solo kasa lolaka na pela okuto no beta mwa nzonzi mona ye amemelo kwa idéologie ya waze kwa vena nga lokasa lolaka na pela amemelo kwa idéologie ya waze kwa ozomona ndeti madali brava ndeko nanga mobali Jonathan Ngolo Djibril ayemba bien héritier de Jésus ayemba bien. Mais si vous avez un bata Congo, n'est-ce pas bien? Vous avez un bango. Ozomona. Donc, ma famille, naebi ke sali pasi, Fabregas, ozamona mobali, eze loko oyo, eze nango première fois, te salamara nango, c'est salamara nango. Courage ne place ozali, courage, pupola maboko, pupola makolo, ozam mobali kwa kende, zonga na Congo zoba mise mususu bosali su bord no ya sika mbala simande yebela soko yana bango be na bango lisute anyway na lingi bino mingi please bobo sanate ko partager bobo sanate ko liker et ça la bien quoi bo like ka bo partager ka bo commenter ka moi courage au moins ceux qui bozo partager bozo like bozo comment yango zo pesa motivation au moins ananita ma vie ta show motivation de makambo ananita ma vie ta show to lobela nyonso tu et ça la na mokili to lobela nyonso tu tala kaka na linga bino mingi bino nde mutu bosala masolo kwa po ngai confiance na ngeza ezalaka pa na bino public kwa na lingi bino mingi botika malambo dia notre penza mbalola abatela bino to moye mbala sima love you collaboration solution kaka pour l'intégration eza Anita Mavita show bobo sana ko sabonete eza Anita Mavita show bobo sana ko sabonete butalaka Anita Mavita show.